Une fois de plus, mesdames et messieurs, fidèles internautes, et vous tous nos téléspectateurs, vous qui suivez notre chaîne GN Fondement Télévision, alors tozana esengo ya koyamba bino lisusu tozana esengo plutôt ya koya lisusu na bandako na bino, tozana esengo ya kokota lisusu na babiro na bino, tozana esengo ya koyela bino lisusu ba information moko ya kitoko concernant atelier oyo bino nyonso boyebi bipai wapi ingénieur Google azali ingénieur Google donc tant on a lobby de akombo wana bino nyonso place boza ya kosepela parce que boyebi ke awa ezalaka ba innovation, awa ezalaka tolakisa technicité, awa ezalaka tolakisa ingéniosité, awa ezalaka tolakisa mayele ya ba congolais hein. Qui a dit que congolais azalaka mayele te? Nani aloba eloko wana? Aya kokutana na ingénieur Google pour mona makambo ezosalema awa toye lisusu awa lelo na monga fula toujours poto ya kolakisa bino babiloko asika ba innovation ou eza na kati na atelier na biso oto lakisa bino à tout moment parce que j'ai un fondement télévision tozawana pona kobeta masolo ya mayele ya ba congolais poto tala ndenge nini kotombola mboka na biso do à tout moment soki na komi awa naïba atena lo balisu nini mais lelo bon sepela parce que ba innovation eza tellement ébélé. Alors sans plus tarder na remercier Albi Bayunga oazali na sima ya ba image pour réaliser émission oyo Gloire Nak oazali bongo na montage ya émission oyo donc mayele toujours GN Fondement Télévision ezokende liboso. Alors rapidement tokutana na ingénieur Dieu merci Manyanga oyo toyebi très bien oyo vraiment asalaka ba biloko ebele ba machine ebele oyo tolakisaka bino mpona ko mélanger bilé ya ba soso donc bozomona kande bomona na ba image ya Albi. Alors sans plus tarder tokende da poto kutana na ingénieur Dieu merci wana tozonga poto beta moi masolo ya ba innovation oyo eza na kati na atelier oyo bolanda se voilà na bandai koloba fidèle téléspectateur que toye kokutana suna ingénieur Google au biso nyonso toyebi mokili mobimba parce que ba émission tosali déjà naye partout à travers le monde tozoyamba ba appel voire même tina Chine donc surtout qui pena ba chinois bazobenga poka bazana posa baya komona ingénieur Google. Alors tosala qui est fort le loto zongela eli susu poto beta naye moi masolo ingénieur Dieu merci Manyanga monsieur Google. Oui. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Gaspard. Tous les sous n'essayent pas de sous les lots parce que après que tout ça la émission bah tu vas bengi partout n'a habité ceux qui et salion d'engani tango yo qui bah tu vas bengi partout à travers le monde. Oui, salinga bien makasi bah tu m'appelles mes belés donc presque na tout le continent bah bengi ngai na Asie, Europe, Amérique, Afrique donc partout bah bengi ngai donc salé moi bien tout à l'heure congolais bah bengi na mboka libanda. Congolais bah zo bengi na mboka libanda et ça quand tu poses congolais moi posa beau ils attaquent posa kitoko ezate ke poza soki oza kinois mais eloko sali ke bato babenga yo eza musala oyo zo sala parce que mboka na biso eza na posa ko se développer eza na posa ba intelligence nyonso esangana pour ekende de l'avant mais après que oyamba ba appel nyonso wana par rapport ya musala oyo zo sala et lobi na yo nini et pesio esengo ya ko continuer musala to ko tala ba conditions de travailler na ngo lobi bon batango bazo benga mais en tout cas ba conditions eza réunité natika na ngana no musala oyo sentiment ni noza nango après que oyo ka ba appel wana. Oui en tout cas naza na sentiment makasi naza na esengo makasi nazo ba appel tellement ébélé. Alors na ba appel mususu et décourager nga ba appel musepesa nga courage ya ko luka ko améliorer musala donc moni j'espère dernière émission de sala qui condition de zaki nango zaki mbule zo beta tout alors batu ko ba benga alors ba benga et sali peke na mekanpe ko évoluer na ba kamusus donc on découvrir makambo belé par rapport à émission de sala que l'autre fois. Mais bandeko bazolanda biso na éviter sol bazomona vraiment ndenge Albi Bayunga azolakisa bino na ba image botala atelier oyo botala biloko ezo salema na kati na atelier oyo botala mayele oyo ezo bima na kati na atelier oyo mais condition ya travail neto zabwe mvula kalate ezo beta lisusu awa na éviter soki to misili c'est la émission donc ba condition est tellement difficile quand tu le là. Oui ba condition est un peu difficile mais na meka un peu ko
améliorer malgré na zone esika ya ngambo te ezalaka ba place ezaki tozo ko louer quoi. C'est ça. Alors yebisa biso à part ndenge toyaki la fois passée, est-ce que ba innovation eza ba biloko asika ba biloko esalemi awa toza na commune ya Monga Fula ndenge toyebisa bandeko toujours na route pena ya Matado ya Congo Central awa bipai wapi atelier moko munene ezali oyo salaka ba biloko ya ndenge na ndenge ba machine ya ndenge na ndenge ba émission na biso eza na kata chaîne na biso ya YouTube ya GN Fondement Télévision so bokoti wana bomona ba émission mais lelo mingi mingi to lobela pena technicité ingéniosité to lobela pena biloko oyo esalemaka ndenge nini mais yambo ke tokende na biloko yango so esalemaka ndenge nini omekana ko expliquer biso mwa ba biloko ya sika oyo tokutaki te la fois passée oyo toyeko kuta lelo soki eza nini est-ce que biloko ya sika ezali oui biloko ya sika ezali oyo la fois passée tokutaki te mais biloko ya sika ezali donc oyo ezalaki nango donc awa ezalaki ba mélangère ezalaki mais machine oyo ezalaki te la fois passée machine oyo topusana ya tomona machine yango machine oyo ezalaki te ezali unité ya production pour la fabrication ya semoule oyo voilà eza machine ya machine eza pour la fabrication semoule donc eza brailleur industriel pour na semoule donc nyonso tikoto yango na yango donc eza eloko moko mais nano esili eza pleine construction donc tozosala yango donc pour na kosala semoule toza na deux unités ya production toza na machine faut za na décortiqueuse la fois passée ezalaki te mbalo ezali tomona ngo na bilili toza susu na brailleur industriel olobi ke po tosala moule toza na posa ya décortiqueuse na brailleur oyo alors tomona décortiqueuse wana soki ezali soki esilaki mpe déjà non nyonso eza pleine construction décortiqueuse yango oyo donc machine oyo yango nde ozobenga décortiqueuse voilà décortiqueuse donc nano esili te eza pleine construction. Ok, à part wana machine mususu ya sika oyo tokutaki te eza nini machine oyo eza des grenades oyo mpe bokutaki yango te la fois passée ezalaki wana ekendaki oyo siko mosusu donc des grenades na décortiqueuse na brailleur à part ça toza susu na cage ya balapin oyo la fois passée mpe ezalaki te donc c'est ça quoi cage ya balapin donc moto soki alingi abokola balapin na ye akoki koya awa asombi cage oyo ake bokola balapin na ye mekana koexplike biso eza ndenge nini oui awa omoni ndako yango oyo donc awa oza na besoin ya 5 lapin baza na kati awa na mwa ndako moke bongo oui baza 5 alors eza 15 portes donc so ozwi 15 fois 5 capacité ya koéleve balapin na oyo yango lio 75 lapin baza na bakage eza en étage ok donc oyo eza mobimba oyo mpe nyonso eza kaka nini moko to eza de non nyonso eza donc eza en étage ya 3 niveaux eza 3 niveaux bandeko nyonso babokola balapin bakoki koya awa akoki kosala commande na ye ya cage oyo tout comme akoki koya mpe asombi cage oyo cage ake nango tout comme mpa kokosala commande même bacage ya basoso donc nyonso tosalaka yango bacage ya basoso bacage ya balapin même ya bampuku comment on les appelle encore des cochons nyonso tosalaka donc eso dépendre par rapport ya demande ya client donc oyo client alingi asala yango wana yango wana biso tokosala alors nayebi te nga namoni bamashine moko boye awa nayebi te omeka koexplike biso yango soki eza oyo awa eza machine nini par exemple oyo eza machine ya pondu mpona faire des manioc quoi bato basalaka bapondu à grande quantité ekolongwa mpe avec Europe donc osesa machine mpona rapidité donc c'est ça Albi Bayunga kozwilanga na kati awa s'il vous plaît Albi Bayunga naozwilanga na kati awa totala nano fonctionnement ya machine donc olobi eza machine ya pondu oyo enikaka pondu tokotiango mpe kuna todémarre yango comme so moni fonctionnement nango donc bamama oyo baniokwamaka mpona kotuta pondu mpasi na bango esili donc ayaka awa kaka epa google solution oyo olobiki na biso ke eza machine mpona konika pondu alors eza mpona bato bazo koutilize na bango kaka na ndako to moto akoki kosomba yango mpe asali yango na cadre ya business donc normalement eza na deux façons moto mosusu akosomba tie na ndako mais moto mosusu akosala yango comme business donc eza unité de production mobimba omona oyo donc c'est ça quoi donc bandeko bazolanda biso moto akoki koya mpena awa na atelier na biso asombi
machine oya konika pondu akena ngona wenze par exemple wenze ya Matadi Kibala, wenze ya Gambela, wenze ya Liberté atie wana ba mama bazo ya konika pondu après ya zo zambo. Oui, ça business, ça ma business. Otie yango wana même na lopango na yo bat bando ya ba bi ke machine ezaka bat ba bazo konika pondu. Alors c'est ça. Ndenge za boye atotie pondu ata ba mai et déranger te courant et ko sala eloko moko te. Eza ma bien protégé, eza bien protégé, eza na pièce modo tina sekuna pona ko percer mai et kende mopanzi, eza pena visible nango donc eza ma bien protégé donc ça on a ba condition eza que même si mai ezali moyen déranger zate. Moyen et déranger zate. Alors ngana yebisa ba kinois kala ingango kaya technique. Donc article 15 débrouillez-vous. Ya kosomba machine na yo o na prix moko ya muke. Ok nango na wenzo bien oti ata na ndako na bino soki bato na quartier déjà bayebi ke awe tozala na machine ya pondu ezalaka na lopango ba papa songolo omona bato banda koya baosala mpe molongo ndeti na transco bakomoya kosomba bakomoya konika pondu na bango epa na yo chaque jour ozokima mpe na mwala okomobula donc veut dire okomobula ozoza mbongo na yo ekoservir yo na makambo ebele. Alors oyo tomoni eza ya libende. Est-ce que ça a la même machine à eau? Et ça a la même machine, mais ça va y aller bénéné à plastique. Donc ça dépend de la demande à client. La différence c'est entre machine à pondu et libende et machine à pondu et plastique. Bon, la différence c'est ça qu'on a la cantine. Donc nous trouvons ça ligné à la cantine à plastique, nous trouvons ça ligné à la cantine et à libende. Mais eux ça inox. Ça veut dire que même plastique, même inox, moyen est rouillé et zaté. Donc c'est ça, oui, c'est une matière moi quoi ils a inox d'abord. La matière est rouillée à Kanangote. Les matières moi quoi bien. Ok. Alors, est-ce qu'à part Awa, bon, Awa na on a des conditions toujours difficiles. À part biloko to moni déjà. Est-ce que ça na biloko mususu pe on a notre monité ou est très nécessaire et c'est vraiment photo mona. Oui, biloko ezali. J'espère la fois passée tout ça qui émission pleine pour oui donc mboule banda ko beta. Alors na batu ba bengengai. Alors na meka qui un peu ko améliorer musala. Naza na biloko mususu eza ke bokomona mais ça awa te passer awa espace eza mukie pe ceux qui mboule bandi tout ça côté émission pleine soleil boy alors ba place ezali to kende pe bokomona biloko mususu ezali ba innovation ezali tozo kende kuna en tout cas na kosenga ke tango to koma kuna to beta nano technicité po bandeko batuni balobi même c'est Google ba mabende wana ba tol wana eza ba tol to ba mabende to ezali ba oyo mais c'est Google boy bisa biso ba tolo ba mabende nyonso tozomona oyo e utaka wapi ozwaka ngo ndenge nini esale maka ndenge nini. Oui, biloko nyonso nasomba yango kaka na kisasa awawa nyonso nasomba yango eza batol tosomba na bakenkeleri après nga na opesa yango nde baforme quoi. Donc ezala ngo kaka batol osombi kaka na kenkeleri après yo opesa yango machine oyo olingi ofabrique. Alors yebisa biso oza chinois ntango osalaka yango boye osala yango kaka na babutu to osala pena na moi pena bato bazoleka bazomona ke mais c'est Google azwi batol na ya somi na kenkeleri oza na bafournisseur bafournisaka batol oyo to osala. Oui, non, nakenda kosomba alors nasala ngona moi bat bamona ngana osala ba traçage tout na osala nasala kana moi boye bamona na chinois te naza congolais. Donc c'est ça quoi. Donc vous avez une équipe monene au travail. Oui, naza une équipe ma complet c'est occupé kuna au monde donc na deuxième atelier au monde avec ba traçage kuna ba travail. Donc nasala même ba toiture métallique. Ba toiture métallique. Vous avez un modèle nango ba exemplaire ça. Na ba modèle makambuku na ça. OK, to lobela ngo so to komi wana. Mais sinon ba oyo ba mabende oyo to kuta yango la fois passée. Beaucoup à la fois passée kendaki ope ba mususu na sali ko ça. Mais ça toujours ba mélanger. Ça ka ba mélanger pour fabriquer aliments de volailles pour les bétail. OK, c'est ça. Merci beaucoup ingénieur Moi Penezo beta biso bandeko bazolanda biso vraiment soki bato mitema malamu bazalaka na mboko oyo. Je pense que makamba ko soutenir yango oyo esalaka ba aliment ya basoso ya ba ngulu ya biloko wana nyonso tobokolaka oza na posa nango obengi na ba numéro na biso ezoko s'afficher wana okozwa ba information ya malamu mais lelo mingi toyeko beta lisolo ya ingéniosité ndenge nini biloko esalemaka. Alors tozokende na deuxième atelier tomona ba innovation mosusu po tovanda pena tobeta mwa lisolo makasi soko permettre biso. OK, tokokende eza pe musika te je crois dans 100 mètres tokoma pona linga koza musika te po nga moko nazalaka tout le temps cheval quoi. Merci beaucoup. OK, merci. Merci beaucoup Albi Bayunga. Tozo poussa na déjà tout monde ba innovation mususu po bandeko bazolanda biso baza vraiment na posa ba mona makambo asika alors tokende po ba mona makambo wana et ozala mingi malamu. Merci beaucoup. Voilà, donc nous voici
ici au deuxième atelier. Toujours il y a ingénieur Google, hein, ingénieur Dieu merci. C'est Google. Alors tu es pour le deuxième atelier, total appel moi innovation oza awa tout le monde ce qui m'a kambasika ezali parce que kuna moi vous le beti moyen bo sala musala ezate mais awa di moi to monique atezana nous na ba condition ndenge sengélité mais du moins awa to ko kima moi to ko kima moi mvula soki yango zo beta na Kinshasa comme c'est le cas na Kinshasa dans dernier temps oyo vraiment ce qui mvula beti eza difficile. Ingénieur Google a rejoindre biso mais en attendant toujours saluer nous sommes la biso confiance bino obo soutenir la chaîne na biso hein papa Augustin Ayimba na Suisse Bambote Belé papa André Mbouaki na Belgique Bambote Belé tobo sanité maman Nelly ya papa Toms Mampangula hein de Bambote Belé maman José boutique Love Africa na Suisse tobo sanité binoté Bambote Belé hein awa pe na Kinshasa papa Silai hein Bambote Belé pasteur Papi Njio hein veut dire Bambote Belé toye a poto le bela moi li solo moi muke ingénieur Google so ko rejoindre biso voilà Albi Bayunga tozo poussana tozo mona déjà ba innovation eza moi ebelé ingénieur Google expliquer biso a eza deuxième atelier alors différence eza nini entre a na atelier mususu to utikuna. Oui, différence c'est ça j'espère yo mo à la prochaine fois être ça avec émission moi tout ça quand mou les bêta à la fois passée tout ça avec émission mou les bêta alors conditions mais avec bien été alors awa tu es quand même que réunir moi un peu des conditions par rapport à client na biso donc ça veut dire que si tu peux si mutu en plan de temps que musano et ça une semaine 2 semaines tous un obstacle mon côté quoi empêcher biso quoi alors tomoni pe docteur tozaki na la fois passée docteur soko kota na yo kota na émission toza biso na direct eza problème te alors docteur awa eza deuxième atelier na bino tomoni pe ba innovation awa eza moi ebele yebisa biso d'abord biloko tozomona awa bakombo nango eza nini to banana na wana bakombo nango eza nini avant que toke na détail ya moko na moko. Merci pour la parole. Awa tozana mélangeur il y a 2 tonnes. Il y a aliment, il y a 2 tonnes, mais ils ont combiné na balance électronique. Balance électronique. Kuna comme on wana ba biso ba kobenga ngo réservoir mais ça réservoir té. Ezali ba silo. Silo et salama pour garder maïs. Ce que va broyer maïs, va garder kuna parce que ce que au garder maïs en graines et perdre la valeur on perdre la ndenge ba charançon. A charançon ba kota kana maïs, ba rolia maïs, tant ba rolia charançon neza ba insecte ba nyama wana ba kliaka ce que ba lié maïs na kati ba lié partie za kana na la valeur nutritive. Okay. Alors, il faut que broyer maïs, au côté on a 4 silos pour regarder maïs pendant que vous travaillez. Donc, il y a 2 silos, il y a 2 tonnes et 2 tonnes et demi pour la conservation des maïs broyés. Ok. Oui. Merci beaucoup. Tu as dit que l'innovation est belle, docteur, tu as expliqué, mais ingénieur Google na lingi o me kana ko expliquer biso pena awa ezani no juste tout le monde ngazo mona ngolo la tableau de bord mutuka na éviter so ezani alors me kana ko expliquer biso so ezani. OK, ezali balance électronique, ça veut dire que mélanger avec balance. Donc il est autant aux autres mais ça directement pesé. Donc c'est ça parmi ba innovation to sali par mélangeur to filmagi ya liboso za na chaîne na biso partie o ezala kité. Alors partie o ebakisa mi donc ezaki tango ba bile ezobima mbala moko bozo peser yango. Donc mutu moya discuter te que o ezalaki 1 kg ezalaki 2 kg mutu moya discuter ça. Mutu discuter te donc ça veut dire que ceux qui vont peser 50 kg la sac donc bobi c'est 50 ceux qui vont peser 25 200 kg 25 ceux qui 200 kg 200 kg donc ça dépend. Tout le bakema yele bakisa mi lisusu est-ce que ezali parmi ba recommandation ba ndeko bazolanda biso basalio to yomo kaka inspiration ndenge ezalaka. Non ezali ba recommandation ba basengi faut modifier lenga boye selanga bo donc tant on taper si idée na ye selon demande client yo siko wa accélérer na idée na yo. Accélérer na idée na yo. OK. Donc on est appena parmi ba innovation siko kilo et vendre ah donc awa ko peser pe ata mutu bien ndenge ni ezaka bi ko mata docteur pas ko mata donc OK. Donc tout le monde voilà tout le monde est à 5 kg déjà. Ah
donc eza bongo. Alors merci beaucoup ingénieur Google. Donc tout le monde déjà n'engé la distribution kilo awa donc biloko ekitanga nango awa après pesi moi nini balamo. OK. Alors toujours poursuivre na yo tout le monde lisusu awa ba tono minene oyo to ebité eza nini ba réservoir à maïs to nini mais kana ko expliquer. Eza ba silo de stockage ya maïs. Donc ça veut dire que pour na ko bomba maïs à grande quantité. Donc au lieu ko bomba yango en graines donc au Tchango awa na kati au bombi yango donc eza silo de stockage. C'est ça. Ningi za bongo ko yamba quantité nini o eza ya 2 tonnes 500 donc 2 tonnes et demi donc non sum balane eza lokwa 5 tonnes 5 tonnes biloko mi balé ka wana docteur ko compléter yo za pe expert na domaine wana ya ko fabriquer ba aliments mais ka ko expliquer biso d'abord oyo ningi za bo eza combien de tonnes et puis et ko laisser quantité nini ya ba soso par exemple et puis ba wana ningi za bongo quantité nini et ton nombre nini et ko kota wana ba ko laisser ya ba soso na bon awa tozana mélanger eza 1 tonne en tout cas journalièrement grossa na 20 tonnes ya aliment ba soso ba kolia ata bazana bango 30 000 soso ba kolia na bango bongo oyo eza ya stockage ezo dépendre effectif bozana ngo par rapport maïs o bo stocker kuna eza ya problème te donc si vous stockez par rapport à vous allez là na effectif vous avez un problème dépend ya effectif ya banyamo bozana mais sauf que il faut que stocker pour garder maïs et ça va bien. OK, c'est très important. Ce que ça au bon maïs en graines maïs au perdre valeur nutritive. Alors ba fermier au bazolanda biso bato ba travailler mingi na ko boko la ba bibwele au bazolanda biso par rapport ya machine message no ko lancer les bango. Bon, message à lancer bango monique bazo kota muke par rapport à l'émission de Salaki Liboso commande la machine les aragité mais actuellement au monique ba commande les autres mais ça peut faciliter mais ba mususu peut ba comique ya sombi soso a sombi machine ba no sala aliment mais je crois que graduellement ba kota parce que ça facilité. OK. Ba ko yala ba ko malem en tout cas ils ont facilité mais voilà ingénieur Google bato ba banga cher bato ba lobi mais oh wana babanga te baya toza ba congolais to solola to négocier quoi babanga te baya ba poussana babanga la musika te voilà donc mambo prix bino bato bolanda biso makambo prix to loba ngo boyete donc voilà faut benga na ba numéro na biso za affiché wana obengi to peso ba prix ya ba biloko yo ozana posa ozwango tia na ferme na yo de façon que au stockaka ba aliment ya ba bibwele na yo pour bana ko mitungisa te des années moi provision ya bibwele na yo voilà ingénieur Google nazomona ngana za trop curieux na limite obeta so moi masolo o eza ba nini mais tozomona ngo oui o eza charpente métallique eko kene na ferme moko na Kimwenza charpente métallique donc toujours fabriquer ngo après quand tu vas poser to fixer on a ba boulon eza ya ferme donc on a ferme moko quelque part au bengi mais c'est Google ba sali déjà charpente métallique tant ba ya ba montango ga sur place oui to sali awa ce qui peut kuna parce que kuna bana difficulté courant voilà donc ya ngwana na sala ngo awa après ce que to kena kuna to monter donc eza démontable donc à la longue c'est peut faire mais linga longola qui na faire parce que dans la facilité ko démonter yango et qui peut placer par rapport à bois sur beti à la longue ko beba mais o eza donc pour dire bon quoi. Mais moi je pense que net par exemple ma caméra charpente métallique ezaka ma caméra fermée te biso to appelle bato ba église to mona rappel ba église mususu mona ba tolega ba bongo est-ce que eza peut recommander bato ba église pe ba koyi ko salisa na bango pe charpente métallique oui donc mutu nyonso na besoin de cette charpente métallique même na ndako église bâtiment donc nyonso to ça capable de ça là donc même l'église peut beaucoup monter ah tout comme beaucoup monter sur place sur les courants c'est courant permanent au monter c'est ce peut courant être aussi un groupe déjà permanent au qui peut au salir sur place donc, mais aspect moko lobeli wana je pense que même docteur ko compléter yango aspect moko lobeli ya que charpente oyo boko poser yango mais mokolo bato balingi balonga bako longola na bango yango je pense que ezapé avantageux pour na bato ba église o bazaki na ba sombi lupango église te lelo boko zala a bako lupango bateki na bango bolongoli est-ce que ça vraiment démontable na ndenge ya solo to ezaka bo betali solo poto na télé oui ils sont démontables parce que même na niveau ba ferme avicole ba ferme peut démontable les alliés donc quelque part bo sali ferme ou le mabele moko bo sali jour bo linga bo kende bo zina bino
moke na bino ezalaka. Ok, donc ça vraiment démontable ndenge solo parce que génère la télévision ezalaka radio te et puis eloko ami baleza mutu akoleka na télévision azoloba makambo mais oyo eza réalité mutu akoki ya j'ai un fondement télévision biso bato basala biso confiance donc soki bato bamoni ke to lancer émission moko tolobeli makambo ya lokuta omoni ke ekitisaka esopaka bato bakino balobaka esopaka. Oui, normalement yoyebi mission tosali chaque émission eza na bato évolution ezali chaque émission évolution bref année mo ozomona biloko ezala yango mo ozomona pe air tokokende komonter yango tokolakisa susu ba oyo ya biso place toke monter. Alors nga nazosenga en direct, est-ce que possibilité ezali ki na ba ferme nyonso bipa ibo livra ka ba biloko na bino bisika bo livrer ba mélangeur bisika bozo livrer ba machine nyonso bo sala même bisika bo livrer ba charpente métallique, est-ce que possibilité eza biso to accompagner nanu to couvrir événement on a tout monde atta quelques fermes penza to lakisa biloko bozo sala awa po bato ba mona ke ezala ka ba dessin te po mutu muso ko mona ngondete ba dessin mais faut ba mona ngo sur terrain ndenge yango zo fonctionner c'est possibilité wana ezali. Oui, possibilité ezali donc preuve en écoute to outil déjà ko monter moko na Sanda na Congo central neti oyo to ko kendo monter donc aujourd'hui toza vendredi donc dimanche to ko no monter charpente oyo donc j'espère émission prochaine ba au mona neto que nous monter yango. Donc c'est ça, biso totambola mala be preuve à l'appui. OK. Alors to komi na biso presque na suka docteur na lingi o meka un peu ce qui te tourne qui yo avant tant que ça la émission liboso na ndenge to komi boyelelo ba innovation nyonso obo sali bokoyi koyebisa nini na ba congolais na ba konzamboka pe na ba diaspora to pe na ba entrepreneur o bana posa ba investir na bango na domaine wana peut-être ya élevage okoyi koyebisa bango nini. Bon malobana koyebisa bango eza nini to bana liboso par exemple na ba diaspora ba diaspora baza na souci ya kosala musala investir na Congo mais ils ont un problème batunaka mingi et puis par exemple bagoko somba baza na posa kosala ba ferme akosomba terrain par exemple na Changu parce bango balinga Changu mingi na lancer message bana bango alingi Changu trop asombi na Changu soit akiko somba na Maluku vers Maluku akiko somba wapi na Bibo na Menkau soit Mboka Polo mais sont des terrains arides. Tant que sommes nous allons l'élevage à Soso et que Simbate. OK. Au Tony Batime s'il me maille et que ça la Namboula mais la maille que ça la. C'est tout un problème. S'il vous plaît docteur. Donc ils ont un terrain mususu non seulement que l'agriculture est amabé mais même l'élevage peut amabé. Ba terrain mususu l'agriculture peut amabé mususu l'élevage mais bango parce que na rapide na terrain il y a agriculture. Place c'est aride maille ça la raté. Donc pour ça il faut que par exemple à 5 km 10 km et wana na élevage aussi mbaté. OK. Mais on a souci ko beaucoup donc faut pas ça la choix il y a terrain. Voilà faut pas benga ba expert net bino bo orienter bango. Oui. Bango plus basombi ça na bandeko na bango basombi. Tant bandeko basombi comme si technicien qui les terrain et ça le blocage orientation na posa beaucoup la moyen beaucoup là exacté. Donc diaspora côté on il faut ça l'effort. OK. Bon côté ba konzamboka bon muke en tout cas tout le monde que bazola muke par rapport à pourcentage à statistique à la diaspora. Mais baza se replace en tout cas Nicolas au fur et à mesure bazo avoir conscience. Bazo avoir conscience c'est ça. Merci beaucoup docteur. Alors ingénieur Google. Oui. Vraiment diaspora net za beza tomber za koningana ne ba monio lisusu. Na nyonso to lobby aw. Est-ce que ba émission to sali na ndenge to komi lelo ndenge nozomonela évolution ya musala d'abord yo moko mayele bakisami ba innovation bakisami to eloko nino remarquer yo. Non, normalement émission to sala qui l'autre fois en tout cas ba bengi trop ba pesi ba conseil to baxi vraiment to améliorer par rapport à musala na biso to baxi parce que l'autre fois yo moment to sala qui émission na c'est ambula mais parfois ça qui na commande à client tant et aux un peu et moulai par rapport à l'élo la minute sur aussi commenter sur les 3 jours par rapport à ces gars tous même si vous les bêtis même si moi ils ont travaillé tous à l'aise malgré ça ici quand on a bichoté tous au louer alors c'est ça quoi nana osenga avant pe ça ba numéro ba coordonnées nyonso na ministère ya industrie par exemple hein monsieur Julien Paluku na ministère ya industrie tala mayele oboko ko exploiter makambo bango bazo sala awa na ba maigre moyen na bango
soki lelo ministère mobimba bozwi savant ngana benga ke savant to se voiler facilité aza savant soki lelo na ministère bozwi moto abanda ko fabriquer ba machine pona mboka ekomi expertise o mboka komi ko teka ngo libanda tozo ko exporter yango pa biso to mesana ko importer biso to yambaka ka biloko kaka to yambaka et ça peut valeur donc na do senga na ministère ya industrie biloko abeza malamu ministère ya pêche élevage biloko muto mayelo atelier oyo bo exploiter yango ministère ya agriculture bozwa mayele oyo boya kozela biso mayele oyo bo exploiter yango ministère ya développement rural par exemple boya kozwa mayele oyo c'est très important hein papa François Robota Masumuko tala boya kozwa mayele oyo bo exploiter yango tozana posa nango na kata mboka Congo. Alors ingénieur Google opesa numéro na yo ingénieur Dieu merci Manyanga mais biso to benga ke Google donc pesa ba coordonnées bato balingi baya awa baba gouv pe bazali ye moko Gentini Ngobila Mbaka bazolanda biso na ye moko je koko mulumba yo ebiye ya za papa social donc pesa la ye moi liloba et puis pesa ba coordonnées de façon que baya ko visiter pe biso tozo mona ndenge bazolongola ba camion zo tia des ordres na mboka tout ça c'est bien mais tala mayele pe ya ko exploiter yango yo olobi nini pesa ba coordonnées na yo nyonso. Oui, na pesi mbote na batu nyonso, na pesi mbote na batu nyonso, o baza na mboka na biso Congo ba même baza libanda, na bo sanité o vraiment à tout moment asunga nga makasi les docteurs yoba. Donc na Congo central yende vraiment en tout cas otika ngati. Maman Julie na pesi ba mbote. Alors na pesi pe susu noko na ngai à partir de Belgique. Oncle Kif na pesi ba mbote ma basa pesi maman na ngai na pesi papa na ngai batu nyonso ba yebi ngai na pesi ba mbote. À part ça coordonnées na na plus 243 donc 84 088 95 47. C'est un numéro WhatsApp? Oui, numéro na WhatsApp. C'est 084 088 95 47. Ok. Merci beaucoup ingénieur. To komi na biso na suka ya émission na biso ya lelo. Merci na bande ko nyonso ba participer ba obenga biso. Bato bazo soutenir. Awa to senga lisungi eza biso chaîne GN Fondement Télévision lisungi to senga kaisa pour que matériel eya poto kota partout to faire découvrir bino ba merveille o eza na RDC. Ba intelligence eza belé na RDC batami mususu batami kuna na bakasumbalesa mususu batami kuna na bangidinga na ba Congo central mususu batami na ba Chikapa kuna biso foto koma poto lakisa bino ba intelligence wana po mboka exploiter yango mais to koma kuna ndenge ni soki matériel ezate. Alors lisuni mususu eza par rapport à atelier ou par rapport à ingénieur Google faut beau soutenir atelier ou koma ya munene ou bien l'état zoyer en charge to banda ko exporter ba machine oyo et ko zala malamu mingi pona développement pona lokumu ya mboka na biso République démocratique du Congo. Merci na bino nyonso bosala biso confiance o bolanda biso bipai nyonso botikala toujours branché ba mbote belé na batu nyonso surtout o bozo ko s'intéresser na ko benga biso bo continuer ko sala yango. Merci beaucoup na Albi Bayunga na Gloire Nak o ba travailler pour la réalisation ya émission na biso lelo. Merci beaucoup na maman merveille Diakimuntu pour na ba conseil veut dire motema mbote belé. Merci beaucoup. Totigali branché na GN Fondement Télévision ingénieur Google yewana. Merci beaucoup. Allez restez branchés.